Mbote na bino balenzi ya Vom Television etando ya boyebi etando ya bwanya etando ya bola musiba indo na pongi matondo mingi pe boye bolamu na kati ya manaka iye emission bantekolo ya nengwa nzinga. Emission banzinga ezali emission iye ekelama na tina bongo ya kote ya pe bongo kopesa bongo boyebi na bilenge basi. Lelo na kati ya emission na biso banzinga tokozala bongo biso moko te tokoyamba bongo mobianga mina biso o azali bongo moko mokambi na kati ya molongo bantekolo nengwa nzinga azali bongo moko ya disciple ya Nesongi Nzila Fumukusu kiambu nzala panda na Ngola na kati ya religion africaine vuvamu tokoyamba bongo Kilanzi Koka Landu mbote na bino mbote likumopandisanga boni ba santé. Basante lokole lo bakatango nyoso Nesongi Nzila kimia ezali na kati ya etumba. Nakolika pe na ete na bino kimia ezali. Ingeta na kati etumba kimia ezali tokolonga. Elike ezali te tokolonga. Matondo mingi balanzi ya Vom Television lelo na kati emission banzinga tokosolola bongo likambo etali bongo tokebela bongo b'influence négatif na bomoi na biso. Kilanzi Koka. Tokebela influence négatif na bomoi na biso na kopesaka bongo sujet wana kwete tokoka bongo kosololela ngo mukolo mwa lelo nini obino bomoni na kati ya société ete bilenge basi to pe bilenge mibali baza bongo influencer yango bosepelaki tosolola lelo na kati ya sujet oyo influence négatif apport na bino neteni wana eza penzani matondo mingi ndeko mopandisango na motuna solo ndenge botalisi bongo biso tozali bongo Kilanzi Koka o tozokamba na bilenge basi na kati ya religion africaine vutuka toponaki sujet oyo pamba te bonso toyokaka bamaloba oyo elobamaka mingi bilenge bazali bongo avenir ya lobi dongi koloba baye basimbaka mboka to pe mokili ezali bongo bilenge po bilenge ya bamboka ya ebele bango nde basimbi bamboka na bango donc tant tosangisi bamboka nyonso epesi biso mokili seke mokili esimbami na maboko ya bilenge siko elenge nini wana oyo abengami kozala avenir ya lobi ezali elenge oyo akobongisa bomoi na ye akoyeba nini eza malamu mpo na ye nini mpe eza mabe mpo na ye oyo ekopermettre ye na bokoli na ye asala mosala oyo ata lobi aza te bakotanga ye kombo ya malamu pe akomema développement na kati ya société kasi na kotala na biso bilenge oyo ya lelo tozwa minda kisa biso awa na Congo okotala jeunesse na biso lolenge yango ezaleli tozomona ngo kaka na mikolo o bazokamba bandeko bakambi na biso bokolimbisa mais okotala bayaya badoyen na biso na bisika bazaleli lolenge bazosalela ozomona ezobala na penza te na oyo kotokoki koloba ke biso to tire leso moko ekosunga biso na kozala na biso lobi o mingi tokovanda boye na bandako tozolanda ta mai oyo elekaka na batelevizio mai oyo tozomona ke bakonzi ya mboka bazali me bachaîne ya batelevizio ezobimisa ezolakisa mai moko ya yenge te ya malamu te oyo ekoki mpe kobebisa jeunesse oyo babengi avenir ya lobi yango biso na émission oyo tolingaki mingi to simba ba influence négatif wana o biso bilenge tokoki kokebela po lobi na biso ezala malamu po tosuka te lokola bakolo basusu o batambolaki mabe basukaki pe mabe batikaki mai ya malonga te po na bakitani na bango kasi biso tolingi tosala exception bilenge ya Congo basala exception bazala bato ntina oyo bakitani na bango bakosimba eloko ya malamu o bakobengela bango bazala bavenir ya lobi yango na lelo tosepelaki tosola sur influence négatif oyo ezobebisa bilenge matondo mingi bandeko balanzi wana touti bongo koyoka intervention ya moko mokambi ya bantekola nengwa nzinga Kilanzi Koka soki tolandi bino na bokebi nyonso ndenge bouti bongo koloba ete ezali na mai oyo ezali bongo koinfluencer jeunesse ya lelo po bakoka te kozala avenir ya lobi mpo na mboka na biso est-ce que bokoki kotangela biso mai yango oyo ezali koinfluencer bilenge lelo matondo mingi ndeko mopandisango nde kaka toutai kotalisa ya solo influence négative eza ebele mais tokomeka kopesa bandakisa donc exemple oyo kosunga na bandeko balandi basosola penza nini
o biso tozo linga to loba sur ba influence négative. Na kolikia elenge ya lelo azali avenir ya lobi. Elenge wana il faut azala concentrer na mosala. To pe na maye oyo yaki kosala na mokili, oyo kosunga lobi na ye ezala malamu. Kasi tango elenge wana azosala mosala, to pe bazo tangisa ye ndakisa na bakoko na biso, tanga bakoko na biso, bazaki soki mwasi to pe mobali, bakomi na ba âge ya bilenge, à partir ba 12 ans, 13 ans, bakokende kikumbi. Batie ko bomba bango esika bakotangisa bango kozala na bango. Oyo kosunga bango na bomoi na bango, po bakokisa etinda na bango bayaki kosala na mokili, bazala ba bilenge ya tina na kati ya mboka. Donc mboka a bénéficier na bango. To pe mokili e bénéficier na mai o bango bakoya kosala na mokili. Lelo o esala makasusu te po to bungisa bokoku. Yango pe to ko profiter na occasion na to ebisa na ba ndeko nyonso bazolanda biso na kati ya religion africaine so tozozongisa nyonso o ezalaka kala. Lolenge bakoko na biso batambolaka. Donc yango pe tozomeka ko développer mokolo mwa lelo. Donc bilenge wana ya kala bazalaki bongo kasi ya oya lelo toyebi objectif te. Elenge azokola ayebi na mokili yango na yaki osani. Nini oyo mutu to pe elenge o azali bongo eliki apo na mboka nini esengeli na ye asala po ayeba ke ngai ndenge nazali kotambusela bomoi na ngai nazali kobala na tena mai oyo mboka na nge lingi. Matondo mingi ndeko mopangisa ngo nde to banda kokoba to baki to kopesa bandakisa. Bandakisa wana nde kosunga baye bande ko balandi basusola penza nini o biso ngito lo banakati ya ba influence négative. Nde to banda ki ko développer likanisi na biso elenge wana oyo azana kati ya société toteka ndakisa elenge wana aketelo baboti bakolisier ekomi na ngonga moko akoti classe abandi kotanga kuna ke kota etelo pona nini olobi azana mosala moko ya kosala oyo société ko bénéficier yepe ko bénéficier na mosala na ye na motoki na ye na koliki ezali bongo. Mais si quand elingi wana po a réussir, il faut azala concentrer na objectif na ye. Mais na mukili na biso ya lelo, boko toza na Congo to lobela mingi Congo pe Kinshasa en particulier. Okotala elingi o batindi na etelo akende kotanga po lobi asunga mboka azala avenir ya malonga po na mboka. Elingi wana bateli téléphone, elenge wana batelier internet, elenge wana batelier télévision, elenge wana batelier environnement. Biloko totangi tolobi te qu'il faut se débarrasser nango po eza mabe. Mais to sengi le quoi tolobela ki ba influence négative. Na kati ya téléphone. Eza mingi na ba influence négative, ba papa na biso bozolanda pe ba mama na biso bozolanda, ba boti na biso ba ebolekela ki biso liboso. Boko remarquer que mokili ya lelo ya Android, na mokili ya kala, ya 100 Android, eza différent. Lelo o ba biso Android. Mais Android eye kosunga bilenge, bazosala makambo ebele kotange komi na ba téléphone, bazosala misala na ba téléphone ndenge ni bokolo ba kezi influence. Kosunga na eteni ya misala, wana tokolo ba influence positive. Na ebite so boso les années eteni wana, influence positive. Mais leo tolo be asko influence négative ya eloko wana. Mingi bilenge bazosalela mingi téléphone na influence négative. Toke na négative, toke na bandakisa. Mama zobokola mwana opesa mwana éducation ya malonga po mwana wana azala mutu lobi. Tanga classe na poso za la docteur. Kasi mwana wana na téléphone na ye o bapesi ye ndengo lobi po esunga ye asala ba recherche to pe asolana ndeko azana musika. Tango mwana wana amikangeli na chambre. Alobi nasa ba recherche na Facebook, na kota Facebook, na kokota na Facebook, ake kokuta na maye o elongo banite po na bomo ina. Ake kokuta mabina, ake kokuta komela. Eza monde mobimba telefone. Mwana na yo bimaka te, mais mwana na yo esi ayebi makambo oyo moboto la kisi ete kaka parti ya telefone. Eza na bana na biso bakoti na ba groupe WhatsApp. To sala groupe na biso boy. Na groupe WhatsApp moto na moto akotia video ndenge ya lingi. Po eza epekisa mite.
ba video bazotinda na ba groupe WhatsApp boko limbisanga eza na ba film mususu elekaka na ba téléphone ba film pornographique oyo elenge oyo aza censé ya koyekola mosala aye babongisa lobi na ye ezala malamu tango oyo à partir ya téléphone a kotisi déjà ba sentiment à partir kaka ya video ko batindelaki ye po bandeko balandi bato ebele bayebaka te film otalaka film eza molimo mobimba oyo ekolata yo ekopesa o sentiment otali makambo natali boye loko ese koti okomi koyoka poso pratique yango nzoka tango déjà otie makanisi wana elati yo ekoki mpe koderoute yo na objectif na yo donc ekomi déjà négatif ekomi déjà influence négative pour na bon moyen ekoki kobungisa yo ambition à part ba film à part ba nini ba vidéo ba manaka eza ebele na téléphone oyo ezobebisa jeunesse na biso toki nandakisa mususu na télévision ndeko mopandisa ngo lelo o biso tosala émission toleka na Vuvamu TV biso na ndaku bana balandaka Vuvamu TV ata na lali nanga natiki bana bango moko na salon ba olanda télévision naza les na kozana bobangi te po na ebike makambo bana ba kolanda ekobongisa avenir na bango mais na kotanga bakombo chaîne te ezala ba chaîne mususu o soki natiki bana ba otala télévision baté par exemple film nga moboti donc naza les te donc nazomona kaka nazala wana natala bana oyo soki ekomi na esika moko boye bakotala to bakolongwa na kolikia baye o bozolanda biso bozososola bana mikie po baza censé ya kobongisa avenir na bango na koyekola na kotanga na koluka koyeba nini beki kosala na mokili ya mosuli na mokili oyo bana bakoti na mondi ya ba film ya ba télévision ndeko mopandisango okokakola biso te na ba film wana tolandaka te eza film oyo ezolobela nango makambo ya malamu mais ezaka na eteni moko na tango moko okomona na film balakisi pe bato mibale papa pe mama na kati ya chambre bazosala mayo oyo tango mosusu epa bana na biso kotala yango eza mpenza yengi te tolandaka yango tomonaka yango siko mwana oyo aza censé ya kobongisa avenir na ye tango atali bien ke film ezolobela makambo moko songolo mais étape wana kaka balakisi ye omoi te keza lolenge moko pe batindiki asala yango po na jeunesse na biso eza très dangereux yango esika toli ba influence négative donc na bakonzi ya mboka esengeli bayeba nini bakoki kolakisa bana nini eza malamu po na jeunesse nini oyo eza mabe po na jeunesse ndakisa ba filme oyo bazolakisa mwasi aza impoli na kati ya ndako mwana azolanda ingeta mwana na bali te mais jeune wana o aza censé ya kobongisa avenir na ye avandi azotala filme wana azomona filme obande banda kiti na suka mwasi azogangela mobali mwasi azoloba na mobali na mongongo mobo ya komata akangi yango lokola eza molimo mobimbe koti lobi jeune wana tango akokena ndako ya libala ezaleli oyo amonaki na TV eko-influence ye akomema ngo tina libala oyo ekoki mpe kobe oyo eza mpe cause ya bafoye ebele eza ya kobeba télévision eza na bainfluence négative oyo biso toye kotelemela na émission ya lelo tokoba na baexemple tokozwa sikoyo exemple tolobelaki mpe environnement tolobaka leta aza lokola papa leta aza lokola papa na biso papa na kati ya ndako leta akoluka asala eloko eza malamu po na bana oyo eza mabe po na bana leta akoluka kotia yango mpenza mosika me na kotala lelo na avenue moko okokuta 5 bar 7 bar na avenue moko na bar banzembo nini ebeta est-ce que eza banzembo ya kolamusa jeunesse ya kotindika jeunesse na mosala ya koprepare jeunesse Kilanzi koka soki tozongi sima na maloba na bino bolobaki jeunesse tango batindi ye netelo akende koyekola po asala na société amisunga ye moko pe asunga société kasi tango bosimbi likambo etali bongo babar na kati ya baveni koliki leta te mutu afongoli babar wana eza nde baindividu bafongoli babar na kozanga misala po bino bobi esengeli mutu wana asala na société amisunga pe asunga mboka kasi na kotala mboka na biso bilenge basi mibali
basisi ba classe ebele kasi misala ezali te. Soki bafongoli ba bar tokoliki bafongoli yango pona koluka lolenge nini bakoki komibikisa pe lolenge nini bakosungela mabota na bango. Donc so bafongoli ba bar quelque part eza part ya l'état te kasi eza part ya individu oyo na manki ya musala nde afongoli bar po atekisa azwa mbongo o akosungela libuta. Magana mingi ndeko mopandisa ngo mitule eza ya bino ba réponse eza ya biso mais biso bolimbisa to poser bino ka mwa mutuna mokie soki bokolinga koyanola ndeko afongoli si bar leta lobi koliki wana bandeko balandi nde bakoyanola bingeta leta lobi bar ekosala lisusu te ba bar nyonso ekangami do bandeko wana bakufa pauvre bazala suna musala lisusu osala te bakoma ba chômeur. Mais na kala pe baba rezalaka te babanda ko vivre ndenge nini bakulutu na biso bino bayo obolekelaka biso baba rezalaka te ezalaka ya ebele boye ndenge eza lelo te babandaki ko vivre ndenge nini na kolikia na eteni wana tokosenga na bandeko baya na kati ya religion africaine baya koyekola bokomona ke pozwa makoki pozwa mbongo omibikisa eza nango eloko ya kosala bar te eza nango eza kaka mayele o bakoko na biso bazalaki musala eza kaka bar te tozongi na eteni ya leta nde bolobi ke te wana eza ndeko azoluka mbongo siko leta na rien à voir na makambo wana tokotaki koloba esika moko leta aza lokola papa na kati ya ndako donc biso nyonso population nde toza boye leta moto aokamba biso moni lelo oyo soki leta alobi église moko efonctionne te baokanga baeglise bakweyisi mobeko moko boye bongo ebike moto akakola ngo aza te po leta ne aza lokola papa aza likolo na biso nyonso aza lokola nzambe awa na mboka na biso leta nde nzambe soki abi baeglise emarché te emarché te donc elingi koloba par là leta aza na liloba leta aza na influence ya monene mpona bomoi na biso bilenge mpona bomoi ya avenir ya Congo babar oyo tozolobela oyo leta tiki il faut ezala nango ata 10 na avenir moko il faut ebeta mpo bato wana bazoluka mbongo mais après avoir bato wana kozwa mbongo lobi mboka na biso bar wana eza ya mutu moko bongo ti nakoliki bandeko balandi bar mutu moko nde asali yango po azwa makoki mais bato oyo bakozala influencer na mabe baza ebele seke fo towelela nde masi ya bato wana ebele ke mutu wana moko oyo bakoya na bar wana la majorité lelo eza bilenge boyebi mpo ani lelo bilenge bazoki koluka to mosusu mbongo ya pasi ngesala nga pasi omona bawe oyo bandeko tobenga bawe bamotard oyo tobenga bamotard asali mbongo banda tongo abimati mosusu banda 4 heures aluki mbongo ya pasi akangisi mbongo mais to tokomaka 19 heures mbongo nyonso oyo ye akendaki kosala eke kosukela na bar akei viva elenge wana oyo akesilisa mbongo na viva donc ayebi na ye teke ndenge aza wana aza avenir ya mboka ayebi na ye teke mboka ezozelela ye apport na ye na mboka ayebi te siko nani akozongisa bilenge wana na nzela nakoliti ya biso na kati ya religion tozosala mosala na biso mais eza limité leta nde aza censé po biso tokopekisa kaka bana bokende kuna te kuna eza mabe esalaka boye ezongisaka boye mais leta nde aza na décision ya suka leta nde akovanda namoni jeunesse na ngai mitu ezosala lisusu te bajeune oyo baza censé ya kosala misala babebisi mitu na bango na zododo nakina nzela namoni bajeune age eza nanu kawo balali na mabele balali boye mpo na nini oyo bamelaki bombe nde elalisi bango bongo baza na bilenge mais l'état faut se décider l'état faut telema tant que papa il faut telema aloba azoba décision soki jeunesse eza boye eza mpona eloko oyo eza mpona bainfluence ya mabe influence ya mabe yango eza wapi na bachaîne oyo tozolanda ya télévision na bainternet influence ya mabe yango eza wapi na babar na baboîte na babiloko nyonso batongiseli biso na bamasanga lelo oyo namonaka bapolisier basala coopération moko
na ba cabine ba bisika bateka ba whisky ba policier so ba kuti ba teka ba whisky bakangi bandeko wana mais na kolite ba policier ba okanga bandeko wana na ndingi se l'état bongo mais siko tango bazokanga bandeko wana ye l'état bango l'état ye aza papa ye mokonzi soki ya solo aza na souci ya jeunesse na ye akopekisa nde babisika miye wana ezouta masanga wana ba whisky wana tango bino bomoni ke ezobebisa bongo ya bilenge ba venir ya lobby mais bopekisa biloko wana ekota na mboka te matondo mingi kilandi koka leta apekisa biloko wana kobanda bongo na babar bamasanga bazododo etika kokota na mboka na biso po ezokumba bilenge na kati ya distraction na kotala bino boye tanke mokambi oyo bazali bongo kokamba bilenge na kati ya religion africaine lokola bino bozana mateya bozwi déjà formation na kolanda lolenge o bolimboleli b'influence négative o ezali ko influencer bilenge lelo nini oyo bilenge esengeli basala po bakoma lolengo bino bozaleli pona kotala bino boye mayenyoso bozali ko dénoncer eza lokola eloko ya mabe face ya bilenge face ya jeunesse na biso po jeunesse ndako servir mboka lobi soki lelo aza détruit c'est que lobi mboka ekozanga bato bako servir yango na kotala bino boy donc bino na bilenge obokambaka seke na monzo wana bozati sko na bilenge obaza na monzo wana nini oyo bango bakoki kosala po bakoma lolenge obino bozati matondo mingi ndeko mopanzi sango na motuna kitoko oyo tuni biso yamboto yanula ukolimbisa to meka kozonga mwa muke maye oyo tozaki nango pe ya kotalisa po bele tokokolo bakete tozape na bakonzi ya mboka na biso basala ba misusu pe baza wana basala pe ba ambiance baza o bazali mais baza na bango na bomo ya malonga bana na bango epi lelo o tozolela na politique na biso na biso partout même là bas hôpitaux esika ba docteur baza na ba société rien ne marche OK na hôpital OK okuta makambu ya malamu te d'ailleurs po basimba yo na mutu o oye hôpital so za mbongo te okufa ela ça déjà docteur wana azwaki mateya o ndeti biso toteya kana kati ya religion africaine te azwaki mateya wana te yango azokumbela pe musala na ye mabe toke na kati ya politique na biso lelo tozomona makambo ya détournement mingi o bakangaki mokonzi wana o député moko boye o nini penze ezosala bongo bazwaki formation ya malonga te oyo ndeti biso a topesaka na kati ya religion africaine otokambami na nesonge ndila fumukusu tia mbunzala panda na ngola yango bomoni na politique na biso eloko ezo marché ezate to bando tourner kaka boye to bando tourner boye mboka ezo avancer te na motuna na bino botuni biso ya bilenge o bazolanda biso tokosenga boye bomoni TV eza ngonga mukie eza penza ngonga mukie tozoloba makambu ya kokata kata me ya koloba eza penza ebele premièrement tosenga na bilenge basi pe bilenge mibali o bozolanda biso bopusana pene ya religion africaine vutuka po biso a totangaka vuva mweza etelo ndakisaka biso ya molongo bantekolo totangaka mai oyo lelo tozosola na bandeko bazolanda biso depuis bandako eza na mateya mobimba oyo totangisaki banzinga oyo topesaki betape par étape oyo ezosenga na bino bilenge oyo boza na ndako boya koyekola mateya wana na mozindo oyo ekosunga bomoi na bino po bato ebele bayebi te kende toyaka na mokili boye po toresiste po totika mbuma ya malamu ifo tozala na lipamboli okozwa ngo ndenge nini mutu muso akoba te ngana na mbongo na posa lipamboli te ndeko nanga oza na mbongo mais soko zangi lipamboli mbongo no pe kokosuka no bomona te mutu aza millionnaire une semaine kaka ya pamba akomi par terre to pesa bino ba exemple te mais bozongisa makanisi sima bokomona bato pe basalaka bakombo na mboka na biso bazaka na bambongo ebele lelo baza par terre ezaka po bazanga ki lipamboli ndenge nini bokozwa lipamboli wana na kati ya mateya oyo biso tozoteya bilenge na kati ya religion africaine to profiter pe ya kobengisa bilenge basi nyonso boya jeudi nyonso na siège ya religion africaine
na kati ya mongo Congo boya kozwa mateya ya bilenge basi oyo kosunga bomoi na bino na bilenge bozolanda biso lelo biso bilenge tomipesi na mondi ya koparaître tobengela yango bongo mondi ya kilelo il faut bamona nga il faut na sala vie terme yango mpenza na bandaki koluka yango oyo il faut na vivre il faut na sala vie na bino bilenge oyo boolanda biso toza na motuna tokotuna bino moko boyanga ntango bolobaka il faut na sala vie bosalaka lision na nini nde oyo bino bobengaka kosala vie mpo neti nga boye nde mpe navandi na plateau na osala émission eza vie na osala vie bilenge baolanda biso tellement baza influencé na makambo oyo eza négative baye kokuta na mokili bayebi na bango nini yango eza vie te bayebi kaka papa na mama babotaki nga nabotami nazo vivre nakobala naboti ti ngonga na ngai kokoka nakufi na kei bilenge bayebi bongo nzoka nde eza bongo ti na bilenge boolanda biso boyeba ke yo elenge outaki na mokili ya molimo outaki epa nzambe epa tata mokili ti oyaki na mokili oyaki viva te oyaki nde kokokisa mission moko oyo mokeli na yo atindaki yo siko ndenge yo moko oza na ndako oyebi mission na yo nakoliki oyebi mission na yo te esi mpe ovanda oraisonne nayaki kosala nini na mokili tozwaka temps ya koraisonne bongo te mpo moni mondele aza très malin mondele aza très malin bandeko ebele bayebaka te ke biso bayindo tozalaka mpe makasi tozalaka mpe puissant nde lelo tozomona mindele bazokela baza malamu biso mpe tozalaki bongo wana eza sujet mosusu me toleki yango ka likolo boyeba ke biso bayindo tozalaka makasi a tel point tocivilizaki mindele baye basalaka yango meleko wana bilenge kasi bilenge nini oyo ya lelo te donc na bilenge boolanda biso bozwa mwa ngonga ya koraisonne sur vie na yo bando botama to mpe bando bandi kosala vie oyo benga na osala vie ti okomi na 40 ans to mpe 50 ans to tozana na 30 ans banda koraisonne oyo benga kosala vie ememeli yo deja nini na bomoi na yo po un jour okokufa un jour nzoto oyo ekokabwana na molimo bakolela yo nzoto bake kokunda molimo na yo ekozonga esika eutaki rapport nini yo okomemela mpe tata mokili okoyebisa ye nini omoni ntongo bato bakufaka mpo bato ebele bayebi te na baeglise batangisi biso moto so akufi akomi esprit de mort nzoka après liwa bomoi mobimba ezozela mpo molimo ekufaka te mosuni ekufi me molimo ekobi kozala na yango na mokili ya molimo kuna nde mokolo nzoto na yo ekokabona na mokili ya mosuni nde conscience ekozonga batindaki nga mission nakokisi te nzambe ezongisanga mbangu na mokili nati ekobongisa trop tard punition ezozela yo kilandi koka soki tolandi bino na bokebi na maloba na bino bolobi bilenge oyo baza libanda bayebi ke bomoi eza kaka nalia namela papa abotinga mama abotinga nga mpe nabota ntango toke na biyamba bapaya bayebisi biso remplissez la terre do totondisa mokili eza etinda oyo batei biso na biyamba bapaya eza principe tobota totondisa mokili obi bomoi na bango eza kaka oyo wana bino ndenge bovandi abo nakotala biso boye awa ndenge tosala émission eza bomoi mobimba do so tososoli malamu bomoi na bino na kati ya lisanga vuvamu na bomoi ya bilenge basi to mpe mibali oyo baza libanda ya lisanga vuvamu eza babomoi mibale ya bokeseni to lolenge kani siko na bino soki eza bokeseni bomoi nini oyo bilenge esengeli bazala nango oyo baza nango ya libanda ya kolia na komela kobota kotondisa mokili to mpe oyo ya bino na kati ya lisanga vuvamu bosimbi mingi ya bilenge oyo baza libanda ya kolia komela kotondisa mokili kasi oyo ya bino na kati ya lisanga vuvamu bomoi na bino etambolaka lolenge kani bolobeli yango mpenza te matondo mingi ndeko mopandisa yango matondo mingi tokomeka ndeka toyesa bino tv eza ngonga me tokomeka kolimbola tokopesa na ndakisa bandeko balanzi totala continent oyo tobengi Europa totala continent oyo babengi Asia totala continent oyo babengi Amerika
totala pe continent o babengi Afrika to comparer po partout jeunesse ezali bilenge bazali to comparer siko bilenge ya mindele to comparer bilenge ya ba chinois ba japonais ba coréen to comparer bilenge o baza na Amérique to comparer na bilenge na biso donc okomona na poto to baka mindele lolenge bakolisaka bana na bango lolenge bakoko na biso bakolisaka bana na bango mindele babandaka déjà ko kotisa bana na bango matière banda baza mikie mwana yeba déjà yaki na mokili yaki kosala nini papa mundele yebike mwana ndenge yaki na mokili ya musuni à part ba principe outi kotanga ko bota kolia on eza ba principe ya tata mokeli o toye kokuta o to kosalela ngo mais mundele yebike mwana o ndenga yeboye aye na likabo aye na etinda moko boye po etinda na ye sala il faut na boma ye na baloyenge ya mokili po etinda po akokisa mission na ye faut na kotisi mingi na mosala mindele bakotisi bana bango mingi na mosala o bango bapresentaka biso yango te bango basalela soko oke na bachinois baye o bazwi mwa ntango akoke na Chine ata bandeko bakendaka Dubai na Dubai okokuta bilenge batravailleur banda bomwana bakolisi bango déjà na ba principe ya nzambe ya botata mokeli babandi kotanga ngo banda kibolenge na bango ti bakoli bakomi koluka kokotisa ngo na mosala baotindika bilenge mingi na mosala kutu lelo application o babengi TikTok webi keza ya ba chinois TikTok wana mais bango mo basalela ngo te donc na ba chinois baboma ba internet o bana bakota Facebook ezalaka te de balongola ba distraction wana okuta mwana chinois ya 15 ans ya 13 ans asala de téléphone sikoyo poto ya wana mutuna na bino biso siko bilenge o toza na kati ya religion africaine to salela ka principe wana to zonga nde bakoko na biso balingela kitozala po biso pe to wana posa Afrique etombwama batu basepela na Afrique ndelo batu basepela na Europe batu balongwa musika baye na Afrique pona ba valeur oyo ekobima na Afrique yango biso na kati ya religion africaine to bandi pour encadrer déjà jeunesse to boma jeunesse na sentiment wana bilembo esala bandeko balandi bo landela biso bo pesa biso tango bisika tozo kene na kati ya religion africaine bokomona ba valeur ekosala bilenge o lokwa tozo kanga bango na ba sentiment ya mokili to penda bango mingi na misala na kibotata mokili bilembo na bango ekosala kati na bango bakomonisa mae oyo ezala te lokola walongo fumuki mbangu alaka na profesi na ye tango moto moyindo akomiyeba akomisalela bingunduka oyo ekokamusa mokili mobimba po profesi wana ekokisama tokoma kokela solution mateya oyo biso tozwaka na kati ya religion africaine babilenge nyonso ya Afrique mateya oyo eza ya bango eza etumba ndene bandeli tolobaki kime na kati etumba eza etumba tozobunda pe toyebike tokolonga matondo mingi kilandi ko kabobi ezali etumba o tozobunda tokolonga tokomi penza kobenda mwa suka kolandela bongo manaka na biso ya émission ya mukolo mwa lelo na bilenge o bazwaki bongo libaku ya kolanda bino etanke mokambi o bozali bongo kokamba bilenge liloba ekoki kozanga te toli ya kopesa bilenge to pe nini o bilenge bakoki kosala po balongwa na kati ya influence négative o ezali bongo kobebisa bomoi na bango matondo mingi na bilenge pe bandeko nyonso bazolanda biso bilenge basi to pe bilenge mibali toli muke o tokoki kopesa na biso bilenge ba o bamelanga na bango masanga te bakufa na bango peteke kwa mele masanga te akufi ba o pe bakotaka na bango babwati te bakufaka na bango te po akotaka bwati te akufi to pe batutie na mutuka ezaka décision zwa décision soki réellement olingaka bomoi na yo olingaka pe bana na yo to pe olingaka descendance na yo zwa mokano ya kopréparer avenir na yo lelo vie eza na bouyon tango tozobake na osala vie oyo ozosala vie ozosala nde perte na ngonga na yo oyo oza nango na mokili mokie na yo oyo oganyaka na mosala na yo okoki kosorganize na yango okoma pe riche nde lesongi andi nayebisaka biso okoki kolona sa kombi ya nguba lelo
okangi motema lobi ekoli ozwi nyonso oloni lisusu okangi motema lobi oloni lobi wana bakobenga pe moto mbongo mais soko mitie na kati ya distraction eza pasi po kende liboso nayebi ke eza pasi mais banda zokaka mokano okokoka matondo mingi bandeko balandi ya Vom Television na bino baibozwaki bongo libako ya kolanda bongo émission na biso ya mokolo mwa lelo émission Banzinga oyo wapi eye bongo na kati ya mabota ya baindo mingi na tina ya kolamusa bongo conscience ya bilenge po bilenge nde bazali bongo elikia ya lobi bilenge nde bakozwa relève ya mokili na biso ya lobi esika tozali bongo kokende na kati ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo tolobelaki bongo bilenge tokebela bongo influence négatif na bomoi na biso na bino baeboza bongo na posa ya kolanda mateya o na bozindo boza na posa bozwa bongo boyebi o na bozindo tokopesa kilandi koka bakozanga te kotalisa bino esika kani oyo bokozila bongo mateya yango maloba umbokani matondo mingi na bandeko nyonso bozolanda biso tokosenga na bino kokolisa mateya nde tobaki TV eza ngonga mokie molongo bantekola ningwa nzinga bozwa nanu tokopesa nanu numero po a partir numero nde kosunga bandeko ba localiser biso bisika nini o mateya na biso ekobanda kolekola 082 on eza numero na biso 082 13 68 100 wana nde eza numero na biso 082 13 68 100 mais pour le moment jeudi nyonso awa na siège ya religion africaine Vutuka Vuvamu na Mongo Congo bilenge totangaka à partir ya 14h si na 15h donc matin na pesa la ka soki ewumeli esalaka 1h du temps donc bilenge baya koyekola ya mingi ekosunga bango na bomoi na bango toyebi soki bokotika biso batango kozongisa pe matondo na nesongi ndila umukusu kia munzala panda na ngola po sans bango tolinge toyeba pe makambo te o biso lelo pe tozotuta tolo totalisa bilenge toyeba kiango epai ya nesongi ndila fumukusu kia munzala panda na ngola oyo aye lisusu kozongisa moto moyindo na bokonzi na ye na ba valeur na ye na kibo moto moyindo azonga moto nde tokozanga te kozongisa matondo ya mingi na nesongi ndila pona nini te banengwa kialakio o ba former biso sima nesongi ndila pe bongo ndeko nyonso bazosunga biso na kati ya etumba lobiko loposo moyindo ndakisa lelo bino mama journaliste ndeko mopandisa ngo boyambo sepeli koyamba molongo banteko ya nengwa nzinga bandeko nyonso o bandimaki kwa accompagner biso CGK Musumadi Bombuti pe bakambi bonso o baza na sima na biso pona nini te kozongisa pe lisusu matondo na équipe mobimba ya Vuvamu TV bongo tomoni ba cameraman o basungi biso po manaka eleka malamu na yebi ke bakombo biso lokola toyebi te bino bokotanga po na lisungi na bango na mokolo mwa lelo matondo mingi balandi ya Vom Television awa nde esika tosukisi bongo manaka na biso ya mokolo mwa lelo émission Banzinga bozwi ba coordonnées nyonso epa invité na biso ya mokolo mwa lelo kilandi koka o bazaki bongo accompagné na bandeko bayebasalaka na bango musala elongo soki tokomelaki bino na lolenge elongo banini eteni ya bandako na bino yambo tozongisa bongo matondo epai ya promoteur ya Vom Television nesongi ya nzila mfumukusu kia munzala panda na ngola elongo bongo na banengwa kialakio pona nini te tozongisa bongo matondo ya mingi epai ya DG Bokiti soki tokomelaki bino na balolenge oyo ya malamu neteni ya bandako na bino tozongisa bongo matondo ya mingi na bandeko o basungaki biso neteni ya na sima kamera tozaki bongo na tata Kwaku tata Mbala Matsadila elongo bongo na tata Mabiala pona nini te tozongisa pe matondo ya mingi epai ya Nokotambi Koka o tozaki na bango neteni ya rédaction biso na bino tokutani bongo na ba émission ezali koya kaka na chaîne na biso ya Vom Television biso na bino tokutani bongo na manaki ezali koya kimia ya walongo fumukimbangu etikala na bino na mabuta na bino biso banane biso Banzinga biso Afrika ya lobi biso avenir ya lobi biso tokotambusa mokili lobi biso
biso Afrika ya lobi biso